Bienvenue à bord de la voiture d'ambiance cocktail acoustique, toujours avec moi la bellissima de la presse congolaise Bibi Kapinga, votre servante. Il y a ambiance bien sûr et les lots vraiment pour constater na kati ya plateau cocktail acoustique tolingaki les lots ensemble na équipe ya cocktail acoustique tout ça la plaisir na batu nyonso babotama lelo ngai na beaucoup plus au réalisateur alobaka Montréal lelo alobi spécial anniversaire na bato nyonso bazolanda biso lokola ba Pedi Pereira, les caméramans plus propres et papa responsable et azolanda biso déjà depuis quelque part, depuis de quelque part bien sûr, et anniversaire na yepeza lelo donc azo fêté et déjà na occasion wana na rolinga nzembo yo to banda liboso yango nde to dédié et na conseiller car mort si marara maman Pedi Pereira pour le za mukolo na yote osimbi car mama Ozunzembo ya Sola Solange interprété par Aubin. Aubin de l'Oise en sur le plateau. Pour constater manka ya mutu moko Eza Stéphane le Loazate et na Omera guitare acoustique. Et Pedi Pereira on dira za mwa mutu ba mikolo yo na lingato banaye na Obenit Abina Lutumba poète mais n'a pas si déjà bonjour na Omera acoustique guitare et puis Aubin. Boni. Bien, Bibi Kapinga. Bonjour. Les téléspectateurs nous sommes va retrouver bino lelo na mongongo lelo vraiment plateau ça spécial bino babité boyambi batu trop temps ils ont vraiment mingité lelo boyembe la biso kaka. Vraiment. Donc tout ça pour na bango on va tout faire pour leur faire plaisir. Car pour cocktail acoustique ezala émission ya epesa bato sengo na bandako na bi kero bato ça déjà scotché. Le devoir est simple donc le devoir est simple créer piste na yo permet la télévision sur le monique yo moko se retrouver bien té tia miroir auto bandina Obenit Pedi Pereira bon anniversaire sangeto mbana yende kosenga yo soki moya ezali toka bwana mabele ki motema mobebie apesa bino permission bobalana na boyi miso na ngai eta eloko ekobunga lobi o mama. Oh Pedi Pereira et joyeux anniversaire. Ngai oyo nakomi nde kozonga na sanduku ya makambo na moto na baloli miso patience esilie napesa bino permission bobalana soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokola kozika koyeba o mama Safi lobi lisusu nakutaki yo na ye bras desu ekopi na monoko yolongoli miso yotalingo kitisi elongi oyo kisoni yobandise kolela tika hipokrizi ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibale okotiyanga wapi o mama na kerene bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo naboyi esimanga na nzoto maboko mayo matondi makila ya motema nanga ozokisi yo chudinga na likonga kende basukola yo maboko epai na sango na Obenitero mama Benje o Benjuyele yaya soki mokolo mosusu kisala obuki fleur rose atako motema na yango enuna kobwaka yango nanu te tango mosusu se yango ya suka oyo tikala na kati ya elanga okoya kotala nsima okoregrete na évité ni naloba parce que na minute oyo ba téléspectateurs fidèles il y a cocktail acoustique et ba télébi déjà mutu na mutu asombi miroir na ye atie liboso azobina Aubin na kati ya cocktail acoustique ezalaka toujours deux cartes c'est pas parce que les lots ayo moko no ozanga ngo po eza merci récitation maman na biso Bibi Kapinga aux autant sous moi des questions yo peut faut répondre vraiment
au bain. Oui. Pour notre couleur, et puis aux 8 questions au répondre. Donc, on a la pony noire. Noir. La pony noire. Ou bien qu'on interpréter par grand oyo. Ouais. Et ça la commande. Bon, qu'on interpréter par grand, et ça là, on a émotion. D'abord, ça là, on a émotion. Puis la télévision. Vraiment. Au bandité. Tu as un cocktail acoustique et ça a biso déjà. Donc, mais en tout cas, ça là, on a émotion. Et na moni pe ekoli singa mwa mingi ekoli singa po nazaka soki na yoki banzembo lelo facilement na comprendre que oyo bazwaki mwa inspiration na nzembo tel ben na nzembo moko ya ok jazz ben na nzembo moko ya rochero. Tu ne rêves pas ok de peut-être pas ya grand moropé ya lelo et la route. Bon en tout cas et la ngate. C'est bon. Parce que fan il y a cocktail acoustique jeune pe bazalara. Parce que nous to visera toujours ba grande dame na ba grand messieurs parce que dans le bar que so yebi que l'on cocktail acoustique aux a grande dame té aux a grand messieurs té et au cocktail koleka mais belé ba réclamer ba bi non bibi ko ça bon te biso nyonso to landa yo. Alors on a demande wana ngaki lelo ba jeune ba tindi texte to ba lo bibi no lo barboza na répertoire amulai est-ce que lelo boko ça bon plaisir ba yo ka BM. Ouais, problème exactement. Avant BM, tu ça nous libérer. OK. Pour libérer ça nzembo moko oyo et sepeli sara. En tout cas ba tu peux mingi ba te belé ba fana BCB to dédié ba nzembo yemoko papa chéri moto pamba. Ba konyo so pe ba botama lelo loko la ligne qui push la caméra woman de la RTGA et azolanda biso pe depuis quelque part. Et tu souhaité un joyeux anniversaire naie babotama mukolo moko na pedi périr. Quelle coïncidence. Bayoka libéré le répertoire bino va te proposer na ba téléspectateurs balanda Homo Fortis Elite qui a big manager pour se retrouver ben oublier les peloko là. François Tebosa sengi parado papa maman iwa sada misene komyo inspiré yana chéri na ye ba komite mbika singa na kingo passionnel soki bobo iko libéré bibi kapinga ote kozala ya nani soki bobo talana balula badiba do Martins alingaki kosanga yawa babota na nunzongo te to balukela ye pays belge luyela azalaka te dikuchimao awa kobalisa mwasingo yao ikuma mombongo Jean-Loup Pemba maman Glerda Cardozo Mwamba dans ton patriarche quand tu bouges plus mieux que Shakira loquette na yo plus mobile kola mpose na bona ekobima mimi Freddy le kasoko musique ebinisaka pius mwa bilole ngira mwezali sewa Jimmy Kalombo l'invisible Jacqueline Nichili Kalombo Christelle Mwabilou Bibi Kapinga Mama la Kerene Aya Kwala Excellence Christian Zia Zaza Ben je lui ai le grand réalisateur Soki Bossalani je te vois Jackie Nzongo Koyanga ya makarate Alita Chamala Batanginge Panabino Didi Kelo Kelo Giglar Mukuna Jonathan Louche Hervé Mobali Fofo Biangala Jackie Mwima Omera Bibi Kapinga Homo Fortis Naleli Homo Fortis Nasali nyonso solution ikeleve mokolo de l'estage na s'improvisa mwana ya pétrole namona yata na molili malheureusement pour moi courant ezongaki bandeko na mibali babelelanga moyibi c'est comme si un jour ekoki kokomela bango te jour yango nabetama lokolo nyoka kutana mona ndimi demande à mes téléspectateurs oignon sort bazo fêter les lots et au moins que tu aussi ça parce que le lot bench loué les Montréal a dit spécial joyeux anniversaire à vous tous hein au bozo fêter les lots donc au tindika a texto ya nzembo yo lingi ndenge boute ko senga pona BM bolandi sikoyo non hein libéré avec Papa Chéri, interprété par Oban et Nakitaria Omera acoustique, Bolandi et c'est Pédicibino et Linda qui push Azo Fete Lelo featuring
T'es non, vite, va fêter si Camara. Featuring, n'est-ce pas, le vieux Esaïe. Aux Hollandais, bisopé, chef, respect, yabino yangoana. Et nabi ke mutamta. Attends un bureau, s'il vous plaît. Créer piste mutamono azate. Robi n'a pas entre amis. Cette fois-ci, Balimba Yoka, on en a parlé. Ma coiffeuse, hein, et Bazolandanga depuis Africa Rasta Bandal, vraiment la bloc wana, cérémonie coiffure à Boé. Retour à l'authenticité aujourd'hui avec la bellissima de la presse congolaise. Sauf au CPL Nangote, vous n'avez pas texto prochainement dans le Sango. Vous nous suivez depuis Lubumbashi, Matadi, président Bodis. Et président Bodis, vraiment, Azawana, Azo soutenir le cocktail acoustique. Godel Ofombo, président Volcan, toujours, Tozo Zelapé. Et cette fois-ci, Bayoka BM avec héritier, Bato Angola, Pe Bazolanda. Sans oublier la seconde mère de ma petite Keren, la princesse, la seconde mère, Jenny Bafoueni. Bisous à toi. Non, dédicace spéciale BM à héritier. Watanabe, Azape déjà na Kinshasa. Héritier Watanabe, bisoto Robenga héritier Kabea. Parce que vraiment, c'est un ami de longue date. Ok. Donc, bisoto dans le collège à Lingwa, dans le collège Saint-Georges. Donc, ok. Voilà quoi, donc c'est une longue histoire. Cette fois-ci, Balanda BM. Bon, on a bien un répertoire à Kala. Pour moi, il y a Sola Solange. So, on a coiffure dans la oiseau, il y a Sola Solange. Mutambo fide, mutambo fide. Sakala richa nazalanga baladete. Batuna muya infraction na zajete. Nazo fionoka nazo konda nazo sile. Nazo kufa benya dete oza wapi masengu na ngai. Kolinga moto nzoka ezalaka boye beme. Nzoka ezalaka boye. Sur la déception nzoka elumbaka boye. Nzoka ezalaka boye. Babuya yo nzoka eswaka boye. Mama bibi nzoka ezalaka boye. Bernadette moto na lingi te. Nakomi forcé bolingo lokola moto pusa kosaka vi. Alongola bula kongine de etikala ya matembe. Abokola bana lengela bolingo mama. Nakosenga nga nasengi mama na botikela nga masengu na nga. Pona cocktail na komela poako. Mama bibi na kokota 10 ans. Joyeux anniversaire, Papa Peggy. Caméraman en or. Mote mezoke. Luka solution. Netalili tapene. Ambulance kumba wabele kumbinga bokonote. Mama ye mote bokendo tikange pa ya BM. Wana suka bakanga bafula bakokite kokanga balame. Izi bana mata ma chérie ya kotorshone. Masengu Yves Soko Junior. Falo bomba la motema. Na bolingo lelisinga. Lave komi mbilinga mbilinga mbilinga. Mbilinga Bernadette Masengu. Mbilinga mbilinga mbilinga. Na salima so alingi na yangaite o. She akobisinga komele safu wala sama miso. So giba boyi okole. Ok, comme dit tous les kino actuels aussi les sango tinasuka. Tout ça pour Lelo. Lelo, alors cette chanson comme ma coiffeuse de l'autre côté à bon marché, Moza Pamela, elle aussi elle est si jeune, on a dédié en gros Moza Pamela, pourquoi pas Lourdes c'est de Paris et vraiment Mutunanga, Igor P, il y a eu un Igor Dibwe, il y a Bino Yangoana. Vraiment, Monsieur Esaïe, hein, qui tout à l'objet vraiment en 10 000 élo qui est Bozalara, artiste complet, sans complexe. Vraiment. Pour niveau, il y a quoi, hein? Même ceux qui fait qui tout, ah, il y a un message naïe na oloba.
Anzimi lelo vraiment que bozala ba musicien sans complexe et puis complet. Ouais. Pourquoi? Parce que bon BM Bimi Kalaté, même pas un an. Ouais. Directement, vous travaillez en gros, vous sali plaisir dans les téléspectateurs, il y a Cocktail Acoustica, Benj Louye, les vraiment sans yo comme Réal, Nazwana, ni Big Manager, Elikia, Homo Fortis, sans yo comme manager, Nazwali Susunani. Na sepeli? Mais cette fois-ci, ce qu'on a, il a côté la carte, coiffure, n'a recours à l'authenticité avec cette coiffure. Et si j'ai proposé à toutes les femmes de la RDC de prendre cette coiffure, le rôle à Bango, décembre mobimba, to fêter Garamituboé. Et ça, la binon n'engeni. À suivre. Cette fois-ci, Nalingaki, nzembo pe to beta sola Solange Nalingi. Bateau nyo so Rolanda biso si réellement to ebi ke lelo so babeti BM directement héritier au Benito beti directement Lutumba mais Sola Solange ezala Rayanani interprété aujourd'hui par Oban lelo na kati ya plateau oyo Oban a osala bino plaisir ngala oluba mingi te Oban a vous le travail vraiment Sola na zuitango lelo pona lobela yo Mama na kobanga mingi sepo banga na baleki Ona komituna oh Sola na mituni Mambanda mingi ona boya concurrence Tina nini Sola yoko sala boye Nalembi nzoto oh motema mozoki ngai nakenda wapi oh bapani ya vesa soki natuni na bato naloba nini oh Sola Solange bongisa nando ezaleli na yo motema pasi sheri nalembi kolemba nzoto mama Oh Sola Solange bongisa nando ezaleli na yo motema pasi sheri nalembi kolemba nzoto mama nakobana nzoto Sola moni banda nzoto Solange mama Sola moni oh bibi Solange ma nakobanda nzoto Sola moni bejuyele Solange ma nakosala trouble Sola moni retrouvailles la bellissime mère na yo kaka répertoire mingi ya kala muta interprétera mingi na ba juin ba via kala na ba concert a beaucoup plus faire égaux là de l'autre côté depuis Angola azana Angola to pesio ba mbote ya yo angwana merci pour na ozalara toujours na idée ya ba grand et ça la bien alors cette fois-ci Petit Pereira est-ce que vraiment zo continuer kobina toi tiki kobina na sepeli et cette fois-ci to rokene na nzembo ya tout le monde appelle Kofi Olomide quand il était Kofi Olomide avant comme Padra Koraman, Songa Mbeli, Vieux Trompe donc Toyo Hanano Kofi quand il était Kofi Olomide avant comme Songa Mbeli s'il vous plaît cette fois-ci c'est pour faire plaisir à une grande dame une grande dame vraiment grande dame ou à Simbi Bane Pelé na kati ya RTGA Madame Christelle Mouabino vraiment maman ya yo ngwana cette fois-ci yoka Kofi Olomide Vietran libala mokezala kateo tisa motema constant moye yoko mbobolingo kana patience bongoli ya mboma opepe mabele kie epikoli espoir nangae ba rendez-vous manqué lo matana komi kobangae fote à distance ekosengana na sengenya fote à distance vidamu nanga esuke pa yo yaka kozwanonga vraiment za mon ex qui ne nuit pas yotonanga motema mekiae nobeze lokoya sentiment kolinga te ayo ekoma synonyme mo guya motema ekomi kozonga na sens inverse a 2 mètres nanga cimetière
nakomi kobanga nakufa bolenge eske nakozwaka mpe kimia ya seko nakufa na bomwana vidamu na ngai esuki epai na yo mama lelelelele mama lelelelele molingo ezalaki ya propre lelo ekomi eleve kobondela moninga soki asiliki tosepartageaki bafo ozalaki mwana malamu kopesanga mokongo te yambanga bras ouvert nalingi yo nakolinga yo kaka kotika te sourire ya dodo kosala nanga mabe te Vraiment, merci beaucoup. Cette chanson te dédie à nos partenaires. Il y a Cocktail Acoustique depuis Paris, Lolo Le Cœur, Lolo Moutima, mon complice, hein, mon vieux. Merci pour notre soutien depuis net. Vraiment, on a sentir évolution. Merci beaucoup. Et te dédié au sens inverse. Et te comme au Kenya, moi, Souka. Pour Nalelo. Vraiment. Les téléspectateurs, on y a ce bazolanda. Basepeli. Président Bodi Salobi vraiment il y a la karawana ceux qui cocktail acoustique et bandia tazana musala finara na pause a bandi kolanda et puis on a toujours wana pour soutenir Fano Play pour y soutenir toujours c'est vraiment un mécène à soutenir vraiment artistes musiciens alors pour Nalelo Boroko Lobanini na ba téléspectateurs on y a ce beau plaisir qu'on a su réponse hein il y a Sola Solange Bokoko répond dans IT hein vraiment c'est les frères Soki. Donc déjà merci à toute l'équipe technique de la RTGA qui a été derrière nous pour que cette émission se passe dans les bonnes conditions. Je remercie aussi le cordon de la RTGA, sans oublier Ben Juel, notre grand réalisateur, à lui-même l'autorité morale de la CNC. L'honorable Pius Mwabilou Papa. Vraiment notre papa, ainsi que Patnio Sobalingara RTGA. Narobo Santé, Kopé Sapé. Mbote na bon week-end na Cédric Mbia na Robank na pesi ba bon week-end na Homo Fortis Ridens Maboro Bank ya to boaksa biso vraiment ba mbote no yango na bon week-end na le professeur intelligent Taylor Lubanga doyen na ngai na bo sanité colonel Chiben Chibasu nazozongela yo pour que continuer na colonel mes respects colonel Chibasu mais cette fois-ci na ninga qui na souhaité joyeux anniversaire na ba téléspectateurs nyonso ba botama mokolo moko na pedi périr les caméramans na Linda qui push caméra woman tala featuring wana dio ana ya ba cameraman cameraman donc ba o ba botama lelo na bango eza docteur Egide Boto depuis Angola ya yo Angola ozala ki fidèle pour na Rolanda oboyi ko zappé o kenda gauche à droite tu étais là fidèle Zebak depuis Kolwezi Abotama Mkolomoro na Pedi Pereira na Linda qui push Trésor depuis Luanda aussi Abotama Mkolomoro na bango alors na Luanda nga pe na penser na Miguel Vemba les silencieux ya yo wana na yo ngona na souhaiter bato nyonso balandi biso na Lubumbashi na Kolwezi na ba place nyonso bolandi biso en fait hein, na Mexique partout merci beaucoup et Homo Fortis c'est lui qui a le bibi kapinga ko déborder te pour mikolo to bi respect na heure. Donc na ndenge na lobeka bon week-end na colonel Chiben Chibasu na Bandal Taylor Lubanga doyen na ngai na bosenti bana kitambo bana Bandal nyonso balinga RTGA Docteur Steve Makolo na Sebeko Nat Boutique na Bandal donc bino nyonso ya bino yango na bosanité bibi kapinga na zaka pe étudiant na komi na deuxième licence na sala droit donc na pesi ba étudiant nyonso ya université chrétienne Cardinal Malula na Sayo où il y a deuxième licence doit na pesi ba mbote merci qu'elle a fait guitare acoustique un mot to comme Nasuka. Ouais, Bibi, merci. Babi, les deux années, car à journée, il y a bateau, fêter l'anniversaire. Profiter de souhaiter joyeux anniversaire. Massanama, Mignon Bat, Massanama, Kanza Business, Guido. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire encore et toujours pour aujourd'hui parce que cette journée, Nabino.
Pedi Pereira, joyeux anniversaire à toi, faites bien avec madame et ne pars pas à côté s'il te plaît. Et Linda Kipouche, faites aussi avec messieurs, ne pars pas à côté s'il te plaît parce que les lots faites Nabino. Alors fidèles téléspectateurs de Cocktail Acoustique, nous voici arrivés à la fin de cette émission, donc à la destination, parce que Cocktail Acoustique c'est une belle voiture d'ambiance, toujours animée par moi, la bellissime de la presse congolaise, la maman de la petite princesse Keren Akouk. Alors quant à moi, je fais bisous à mon réalisateur.